Alda. Bonsoir Abinoyo, j'entends qu'il y a malgré l'absence, mais maman est venue Mandela Bintala, mais via petit Mandela Manzala, Nathalie Kunabe, Namasalanga Popitola, c'est donc ton nom, on a salanga moi bien, mais en anglais Elisabeth Mayang, Imam Boutanikret Moyonda, malgré l'absence, mais besoin mon aka Alice Batatu Takani, ma beaucoup de vide, mais Isaka Maramanza, mais Joël derrière la caméra, il me salanga bien, vraiment sur un film, bien évidemment, émission, donc c'est un danger. Donc dans un Abinoyo, tu as Blana, la star, on a un bengaï. Blana la star, Babi Mouta Makambu, Mouto Albenga be étouffé, mais malgré Kaka, malgré les panoramiques, mais il y a le Makamunaï par rapport à l'image Benga Jonathan, question ça y a une réponse c'est à Blana. Bonjour Blana. Bonjour Jonathan, journaliste à danger, ouais bon le bas déontologie Vanda, la CPL. Boni Makambu, tout le monde qui est Mikolo et moi santé aux oreilles qui n'ont pas mon libo est diminué. Na pena concentré au moni na professeur betoloba boy li parfait ça la fière likolo mais ça aller quand na four dawo ça ba four so mo to diminuer moi muke moi couleur kiti ils a pour tout ça très concentré na mamba disque ça premier disque ça single o na yembeli mutoloro la Alpha Kabasele maman la grâce maman na nzembo donc quoi c'est Alpha Kabasele maman la grâce na yembeli ya Gabi wa Belo mère double donc n'a concentré ta ba grandeur ba combo wana de singa na ke vous vendre ça Alpha Kabasele maman la grâce au sentir pena ya Gabi wa Belo de singa ki na do makila penetanga na tangisa makila na ngai na dimne pena makila pour na pesa makambo quoi donc c'est bon babi Gabi wa Belo donc babi yena solara bien donc Gabi wa Belo ngamo na Blana vous déjà satisfait donc Blana to kota bien loko ni ça que Blana na carrière na asa compatible donc mutunyo soka soki Blana linga sali kam il faut que eloko mo rebima soki Blana linga sala il faut que eloko mo rebima yamba to binga na bité ngai mo na sala makamwana il faut na beng ça yé moko na plateau beaucoup de gens ba komelinga pourquoi carrière ya Blana esa combati. Carrière Blana yi combattu pas na bateau bazali ko comprendre te mais si qu'on a senti que na comme ko gangela ndebe esprit bato bele ba comprendre te Blana alo mamba tatane na TV Blana bo yo kutunga mamba perte mais muto achela un obstacle ko le ka père azate o mère kutu kara mère ali ala na ngandule kara ya ki pa na ete aibi ke za bénédiction na Blana dans ba 2007 asala ki voyage presque Afrique Blana pesa ba président Mugabe Léonard Mbote tia longue président ba monsieur bele ba kutana na ete nga azu chance wana donc pour la musique mère déjà beta kara mais d'aller gars que père a ko comprendre te azo comprendre te que Blana dans le talent oyo et ko rendre épée millionnaire de ko rendre épée millionnaire un jour à gagner pe vie dans le net concert ya frère nanga da Juna Shark awa son père ligola podium mais ça a grand plaisir ve Juna Jana na tam suna vivre la musique na Shark ta comme millionnaire te mais à combien à travers ya bon na Gims na Daju de ce que l'on a père à comprendre ngote donc père a comprendre à comprendre l'on a pas comprendre ngo karaté bate be na miki libo limbisanga Blana zo mabata tana na fingi ni père na lobi ni mabe non na zo rappeler ka bato tam su bazana ba contact na direct pour nga bazana ngo indirect na zana ngote bato bana ba contact na direct ba yebisa ke non tika mwana évoluer soko chapoate mais ko chape qualité ba place mwana OK beta porte ko chape qualité net album ezo bimaka mingi te na préparer album Ascension o ezana mobanga na nzembo ya Papi le roi carte limitée formule à souka na Maroc après roi ya Maroc eza Papi le roi carte limitée formule à souka o azala entouré na bato bien le roi ba HP Redo ba José Ndombe
premier ministre quoi. Donc maman la chanson ya Papi le roi est-ce que abo cha calme libanda ce que comme solo là libanda ba comme comprendre ba mo solo là ba cha blanc na poa donc les aka que ezali mon problème mo ya moi conscience vient comprendre que moi no vendre as génie as savant as philosophe descendant ba stoïque taka stoïque à parler sur bandurance faut supporter bandurance je moi azaki comme iboka likolo ya nzeta ko etina sa bukani pour que ça va expérience que nous autres ceux que longo tina likolo tina se obukana donc so so na bandurance wana to tanga ba tulora ba Pythagore to tanga ba Newton Isaac to tanga ba Imhotep donc philosophie venant ngeza boye et vanda donc vie à cause de l'obligation sur assisi ko le programme à BCBG ba robeta na bandal na suka fa boraka blanc na pas robeta na lemba donc eux les objectifs nanga si fina négocier na pape Jean-Paul pape François pour alobana ya sala yango ndeza objectif na te ngai po na ngai na mona ke temps et comité ce que tout le monde que temps et commis favorable tout le monde que non super bando linga to sala musique par rapport à yebi monde musical à ça so ba 20 quelques années na monde musical mais tout le monde que lelo via linga ki no alinga ki tino blanc à sala musique pourquoi pour na yebe que un jour azana ba projet ndeti na minute a comme politicien siko ndako mona que non moi na blana tema blana asa a umei na carrière musicale na bande ko boya sa musique ne na comme politicien boy non ils appellent bien na zo blana na tia na partie blana olingate bon moni problème premièrement zanine problématique c'est là où les bas blessent problème est ça que blana carrière politique à paix ngana jusqu'à présent nazana ngana information na ngote bino kande boye sangana okutana otamsa mutanzela mais mon père lui-même m'a jamais parlé de ça que blana na ambassé carrière politique na postuler na yebi ngote na mona ngote na information na ngote donc on a ba Facebook le Facebook vraiment le côté les gars trop donc on dit mananga te que via ki na mamba politique ce qu'on va prendre ngeza ke na wenge na lieti. Est-ce que la politique na relia pour mon père a des parcelles où on a mon tête lelo na habité personne a livré parcelle on a salaga mon père a des voitures on a ma tête lelo mais na mona ngo été les marana to telemi pe ndeni ni bien tamsuna ba dei na ba rencontre mais na matin ngote bosco yozo betela ma sur la politique est-ce que la politique na blana intérêt na ngai ozanini teka okosunga peka mwana banzembo ka ndeza la kameblana elona na tuno non sujwe pardon to chino makamuna mapangu mpanzi to chino susu yé père na yo venanga mosaka je te salue à passant yé ce qui a lobi lelo blana tikana no musique o yo zalaka nango posa ngai nazo salela yo yaka o adhérer ngai na parti na ngai to salon ngai en collaboration boya peka ce que problème zanini venanga waze quoi papa nanga waze la place sur Limbote ami benga monsieur Google pe na confirmango parce que ça na ba question soit tout na ba tezanga ba réponse mais au monelo kozoloba dans la tika musique na selo onyoso yo kozana ngo posa oh pourquoi lingo sali s'appelle nanga lisumu munene bo nzamba sali mutu na ye pour un simple instrument où nous avons utilisé qui pour un blanc na zanater mais baloba parents de baza banza mais na biso c'est pourquoi pas qu'on sait l'orange pour na biblique on les a ratés on les a adage mondain la Bible version sur lequel on les a ratés bon ça va pas pour nganga ce que tu ne que so ka benyo lobi que blana pour zabe na makambo pe ozaka nango posa o esinga ke no blana zape limité côté mo ya bino blana makambo place yo ko suka ngai papa na yo na zawana na ko remonter yo na ko sala nyonso mais tika musique ce que le banaro ça nyonso ngalo linga ça c'est péché mon boy teriza ke nzambe ya pesa mutu don na ye mon nzambe tsa pesa ka mutu don après ça rappelle mutu hectare superficie na peuple moko boye o ya ko édifier c'est no ba texte na ye tana nzembo mona zoloba na bona vie na cha presse pour lobi na simba moyeke soza comme bana c'est na brique mon copel lobi comme molai face à comme nguba na zana ngo après disait ko comme basak faut bien via côté biloko ba pesa na kosi pota batikelier akoselisa na yete boni nga na lula polo boko nanga comme végétarien ya ba posé ya bato après quelques mois na sala prison dans le baké faut bien via biloko ba pesi nkoité pota batikeli akokana aussi ça été boni loboko na ngai na koma kolula po liboko na ngai comme visiteur ba poche ba voie illégal ba
détecté après quelques jours dans la prison. So conseil au bafché qui ba nango besoin, ba nango besoin, donati kayango pour père nanga bika aussi nanga nyonso na quoi té. Oye pani. Bolimbisa ngai eza réalité, mais ça juste un mythe mo boy. Obi nzambe Bible obi après 6 jours, nzamba pe mara salaka nyonso après 6 jours apemi, après au sala moisi. Mais pour nanga na mona ndire za quelque chose eza inachevé. Et si la té obi no moko si la té. Eza nini? Eza posa. Pata sambeli nzambe lendi, mardi za so poso sambela. So comment père nanga za capable aussi sa posa nanga? C'est impossible. Ba posa o nyo sauter aux allons mais oza posa moyen de vivre na minute blana luka na opposition azo moyen de vivre blana luka moka blana luka mo lopangu yango wana raisonner père nanga tongi no ndako de niveau te parce qu'on est ngana boye ba games baba petit nanga na ba âge ba daju ba naza baba petit nanga o baza ba capable otonga ta ba soza comme na banenga kini asomeli de mapangu so na 5 père soza de mapangu de chez Ali na mona te na mona livre parcellaire na ngote livre parcellaire na mona te kombo na ngasoke ezalaka te na yebi so kombo ezala kati bravo na sepela makasi po wana eza héritage fona sepela makasi po ya ngai ata ya papa pa ko hériter alors na droit mota que père mais nga na mona te batamiki libolimbisanga po bino batutu bo conseiller nga blana yo zolo ba papa na yo mais bino tu bozana bana bino na ba parler ba Paris bazotanga na ba Sorbonne na ba VAR ta lelo petit exaucé petite ambition exaucée licencié na VAR soit en Congo diplôme les a combien de faroleka ya campus na IEC on se comprend mais biso to chance wana te bongo o ezo souffrir ils ont pour ça ils ont ba faculté belé ils ont donc ils ont ba faculté belé au master ba Bill Gates hein au master ba Newton Isaac na ba Pythagore muto zo mona o blana donc aza master ya batamikete na master ba philosophe ba Moïse na master ba Salomo tu as même réseau ba penser mais ole mutu muso ndeti yo ibsinga ko ça va master ba Pythagore muta calculer calendrier muta sala montre et talaga degré Pythagore ko yo siko ndeti ngai exemple via lobino tellement moi na ngai ozana mayele mingi na zio ochangata na cabinet chawata na cabinet ngopesa ngata ba conseil blano ko boya kaka bon moni boya c'est trop dire tala mamba exécution nga mona fait na ça ko ça mambebele mais la politique te tala politique ya musique politique la musique on limité pour aller au politique te politologue pour maîtriser mambebele dans la politique wana oui pourquoi dans le bongo pourquoi pour par exemple si je parle de parlementarisme du couloir on a trouvé la politologie on se comprend parce qu'on est blanc la musicienne on est voyou il parle de la politologie politologie, parlementarisme du couloir. Qu'attendez-vous par là? C'est là où tous les moyens sont permis. Corruption, tuerie, coup d'État. On a parlementarisme du couloir, on a pour la légitimité, et pour l'opportuniste. Vous comprenez? Parce que vieux, on maîtrise le marambo tout. Qu'il n'y a pas de côté tuerie, ça normal. Parce que nous avons exposé que tuerie, ils ont un article. Mais le parlementarisme du couloir, pour les politologues, tous les moyens sont permis. To fonga la parenthèse musu se bat balba azandoki ozandoki to éclaircir ne batu o yo mo lobini nyonso blana lobi nyonso chombo ezo soni kana ko soni mais ngana bifana benga blana vraiment to lelo oza émission mo teke te za émission faut ngana o lobi sande blana ngane na sana posa blana aloba blana eloko nyonso ba yekolango to mona kutu muta koti na poste boy aza vaut rien mais à koti pe ba cour ayekolon pourquoi pas vieux pas ko sala moi pe a comme kutu grave pe na bato baleki mais boya kaka bon nga pona nga na ko condamner VTV aza gradué na ISTA na électricité bon universitaire aza prévu pour la gestion comprendre ba tant administration mais pona nga zaki na ko corriger vieux bona TVT mais pona nga na monaki avant na habité tam sous pas sala yango avant ya politique il y avait encore du temps à Jézanan. Comprendre pour ba ve kengo ba papa na ye ba mikolo tam sou ya père na ye avant ya politique pour nga fallait azwa temps ya ko s'adhérer na parti mo boye azwa ba temps ba formation ya mambotali politique pour oh ya mona na TV na oh na réalité nga lingo père de père na nga te malgré a qui paranete tam sou na bande mo boye mais souci nga ezalaka ata ba problème oh tozala ngona oh ya zala ngwa vers nga pour nga za problème nete mais na yo kaka aza vivant. On comprend que kota cop mo boy wana kindoki papa chéri ma benga ngo kindoki
kindoki politique wana ya kichora omema mbanga na ya TV ya mama musique na ndenga ya politique kuna babeti yo 12 bo inter toyoki sango métropole eza plaisir te pour nanga donc pour nanga il y avait encore du temps à comprendre ngo mieux comprendre donc pour le conseil européen ça vient pour le moment non t'es quitter bon ya kosala musala nde ya mona nga musique il faut net nga pe nde na osepela na politique te wasko yo contredire par rapport que ya boye yo sala ndule yango yo contredire pour na sala politique te azana ba raison o aboyelanga mais ba raison pour ça ils ala valable te soki bino mbozaka na loba ke musique eliaka bato mazala ba 4 personnes ba petit na nga o ba na atelier na ina nga de la rue ya ba mbeyambeya o na format notamment ba vibrateur notamment ba petit ba ferré ba fabricage ba petit materazi ba petit belé bela cha ba pona ba mouvement na kati yote blana mon pays apta petit ata masa te mais petit na bien soki yoza mukona nga ibsanga age no na obengo vie so nga pe na mukona na bengo petit ndima eza grave te biso nde atomona ngo nde mobo lipasa kuta ya na lipasa za ya na donc muto to azana au-delà ya âge Jésus akufelaka avenanga bana to ba petit ba vibrateur ba petit na o banani mais na bi ba leka na télé ya biambe na télé ya bambeya musique de la rue oye akoma chela Fabrice Tam susunde mobo mais ye aleka na télé ya kozwa no Fabrice yemo pas conscient bono mama ba fanti Montez le na démonstration avec na sala non seulement je suis musicien mais je suis créateur il y a un instrument de la musique les gens ont la preuve na un instrument moko ya musique au kaming te so permettre ngomo peke na beti ngomo na kacha mbunda na pe na mo notion benangono eloko ngono baba habillé as artiste complet donc abetaka mbunda betaka dum oyo ye moko mutasali yango na ebite blana o defi pas vie wana tazala na kotama ya makelele wana to ma yo moko vraiment osali yango talango bien donc elandu bendela ngo vraiment talango bien eza made in blana o eza nango ba choto sela na ba toilette ba choto sela ba mai on prend la somme na wenzaka lo fungola bato bana mikili baebi bacho eza nango bacho ya toilette oza nango ba cuir na biso batika ba similia na bazandu na sombi na mbelir o eza nango ba barre de fer o eza ba boulon na zui eloko eza na tina na tene ticho bozwa yango mpona ba toilette na ba mai mais nga na randa yango utile na musique et comme pe lelo instrument de perki donc so ozwi micro na otie awa oyoka pena ke nacha na pe micro na yokana pourquoi nasali instrument parce que nasali constant ba musique tout ebetama na babalabala o abenga ba musique ya quartier okuta avec grand mouvement mo ma répéter na mbunda chambrière na nido ya totika déranger bata kwado chambrière botika nango bata kwado babambela yango bapine po bapine zo toboka to na kin banzele za pena mame donc to adapter style oyo banda lelo to comme ça on a quantité industrielle bato bana mikili bana posa ba s'investir to ça la corpo to ça la quantité industrielle to supposons na baina na baboza par-ci par-là to longola dinzanza nido na cop na chambrière to commencer la batam tam o ok ya plein de son oh neto son no artiste mo tabetela en studio lo na tongo et répondre normal ba misa mabeleli so betela ngo lelo na tongo ba luango pe bona lepe moi $5 na ngai transport na elite mission na transport ya mbundo mtepe singa vous comprenez donc na kacha télé na sala ka biloko belé blanc za couturier de qualité blanc za cordonnier de qualité blana aza artiste na sala art métallique donc ba faculté zali parce que zanine ba Congo ba kataka lien eko relinga na père pas comme millionnaire veza politique faut maîtriser ngo parce que za bondoki nazo banga ezala o ba beteke 12 donc la sepila na monnaie vivant ata ochane pote mais azala vivant c'est ça babi lelo blana aena art venanga di pepe ngwisani venanga Jean-Jacques Douamer mère nanga mami bakacho la fille parfait bino mon bomoni ba art oyo donc loko sutobito soutenir ye akozanga lipate akozanga moyen kofuta palete akozanga moyen de vivre te donc to boyo te abi azamisia oyo bozomona ezali art na ye moko mère nanga Elisabeth Mayangi mambuta lisi batatu moninga Tracy Ekanya Niclette Moyonda la patronne grand prêtre mère babi yo vraiment la première dame de Belgique donc blana babi lelo oye maming te le onde follow ba mingi siko nana apesa yo idée oyo kosala percussion bon moni
savant à s'inspirer na souci à moi savant ça le roi prophète mon est toujours un prophète aya kana na cycle moko boye batinda prophète net le maître de l'ère du rétro c'est Jésus-Christ vous comprenez c'est Jésus-Christ a télémaki pour rappeler Batou. Même à mokil na droiture mon boy. Autant sous batebele bazaki persécuté. Batebele babosala ki bonzambe, batebele ba sous makambo belete. Fallait y a éclaircir même nganga nzambe. Face à sanctifier. Comprendre. Faut à comprendre que il pas à sainteté. Jésus qui n'a pas message Johanna aimons-nous les uns les autres aux exercices style l'autre échoua nango. Vous comprenez? Kimbangu pas il y a un message de noir comme mundele. N'est pas dans domaine scientifique. Vous comprenez scientifique nzambe pas tindara ba génie na moment où ba souffrir ne lo romo boy ba aider mo qu'il ne lo romo boy. Tala Hitler na moment na ya kiabi faut monde comme moko. Vous comprenez mo qu'il mo fa présence à la moko monde fait à mondialiser a créer qui ba guerre banini pour nanine azaki politicien c'est le moyen pour gagner à conquérir le monde yemora dirigeant et c'est ngatam so minduki mais ba scientologue ba scientifique le roi Bill Gates le azan na robenga président du monde mais grâce informatique à ça le système d'exploitation mobile Windows ou ça li que et mondialiser pe monde le mutu neto sa no mission boy bazati na ba Japon tina ba States ti wopi ba otala biso comprendre na souci wana ngape na vanda ki bona ça les titres que ça la fin dit oui, aux inventions té. Vous comprenez? Les inventions té, les plagiat. Na inventé non, t'es pas na inventer. Na inventer tu n'as comme un niveau où ça la tam électronique. Tam mais ils a sonorisé na jack. Lit ça côté sango sko ya ngwana. Tam on ngwa bona scène ngo fait comme un bloc mo électronisé au côté jack la table. Poum et bien prendre la table. Et on se comme une invention. Ils a petit na côté na la bonne ngai so na koloba nini ela hotela ke ngamo na utsa bokesa ba simandaku na beti ba mouvement simandaku même si le mouvement ya mobo ezaki na crise tam sur ya tam mais na pe na $200 osomba bongo boy mundela teka ngo $200 na mbongo wana te nini na ko sala pona sa eloko na observer mundele oh c'est facile na ko créer ngo bana zupe bou le bon moni person et beti. Vous comprenez, la souci wana tala ki des peuples congolais ba percussionniste ba souffrir. Bana ba tam te ba betaka ba munama nzanzande na créer loko inspiration nga utewa. Mais non mona ozana biloko belé na kati na yo. Siko lelo tozo mona lelo blana ceux qui balobi par exemple moto moko abimi abino blana nga na soutenir yo kaka na sa elo maison nao ya percussion. Est-ce qu'ils ont chargé ou comment chargé tes côté aux dans la maison côté sous ma musique au monter sur chargé la Kidub exemple la Kidub qui médecin bata autour on a la Kidub mis album té ai chirurgien a ça né ba intervention chirurgicale banene rien n'empêche na vous en musicien dans la télé la ngai répétition la répétera 3 fois la semaine. Bon batin na tout etikali na redisposer 2 jours pour la télé la créativité. La télé a ceux exposer des jeux belé, faut se reposer, exposition n'était comme. Donc na gérer ta na bien. Vous comprenez? Au moins la pasteur mazana moi sina ndaku, azana usine, azaboy, moi je peux t'en fêter Bible, azotea. Donc ça comme on disposer batin. Mambo les gars bien. So muta mona na chapoa, to ça on a ba quantité industrielle, au pays comme Made in Congo, Congolais pas se retrouver à travers l'intelligence à blanc et les cabinets coopération et les cabinets même dans ba pays minene ba bouliste bazali ba bailleur de fonds baza bailleur de fonds dans l'arme et le ça na ngote akena salle mo ba exposer ba boule a combien ba tangi boulot a boulot na mona bien chala ranger Bill Gates yo kasem ta financer projet wana ya commis projet mais ba financer lelo na joana ba kabula la ti lelo mambo ya rande bon. Ouais, blana to chité déjà to bisiko yo emploi du temps ya blana nzembo ya bla single single ya blana to lier en camp pour to aider to les de to c'est là vraiment na appétit pour to chité déjà et bikar to mais dans ma émission vraiment tenant na mona blana loba donc mais bandela na biloko za na kati na yo o na no bimisité o yo sala rapport no bikar ba batala biso balinga ba sentir o ils na kati na à part percussion blana sala so nini à part percussion blana parolier banzembe belé pour yo kana kina na monde
eza pe blanc na mtako mango à part percussion blanc na sala aza parolier à part koza parolier blanc na c'est un menuisier à part menuisier soki na Facebook na koma blanc na roi des arts. Pourquoi roi des arts? Parce que na art nyonso na argument so yelinga art métallique na argument, art plastique na argument, couture na argument, nini bo na argument. Koyemba je chante bien parce que banzembo nga na signaka koyemba batebele babanga ngo le kana jeune chanteur mobisa guitare beta ayembelo trahison. Grand prêtre Pepe Kale ayemba na ba contretemps certain moko donc so balongo le guitare basse parce que le accompagnement on reste retrouvé te do batela kota wapi na banda wapi mokili ngana ya banda kona kotse makambo yanga ngana koyemba ye mabemba ngana ya na mokili na mari makambo yanga ngana koyemba ye batapoto bolimbisa ngana oyemba trop te na lalaki na studio pona aussi sanzembo ya Papi les rois carte illimitée formule asuka mutambongo moko ya Maroc prêtre ya kosakana te na biso ke mona lo baboy landisa pa otindela yo yeza ka blague te Papi les prêtres na Maroc Papi les rois formule asuka Papi les rois formule asuka yo yango wana donc des gars Papi les rois carte illimitée formule asuka Jonathan Docha Tembe na biso ke yoza plus que maboko banki po yoza te ke maboko banki ya mara na maloba au Foulimba. Maloba Bank, Papi les rois. Donc il faut Maloba Bank. Babito Kabadia Blana. Mon bas salutation, ça la moi bien. Bas salutation na ngai na Franck et Baba. Congolais moko ya mayele Franck et Baba. Congolais moko ya mayele. Place sur la ligne on a tué. Bambote belé. Comprends bambote belé. Maf mamba place sur la ligne bambote belé. À part ça maître Wazanzambe. La pesi massa na ngai. Na Belgique champion ziblé na pesi HPK yalinga batanga communauté mais tanyango na nko HPK pour ba poids ozocha taka osombela blanc na demi paire instrument eza blague tu sais ozo comprendre carton bilamba na palin eza jeté dans HPK place sur ali bambote belé Alpha Kabase les maman na grâce ta rebandelio lisusu parce que poids obocha donc bo mériter na pesi na ngambu ya Angola bambote belé na sec Didi Finzoni na pesa Richie Pedro RL na pesa batebele belé bozana ba States ba Jérémy Langi ba Hervé Lukusa ba mase belé boza wana donc place boza boyeba ke blanc na mutu na bino zo bunda single na bino titre na ngo changer obiti ta single ngai naka na posa teke vena nga dikapa produire ngai nazaka na posa teke ve dikapa le kala te va lobela kombo nanga mais nga la robundela kombo wana vie opesa nga mbongo opesa nga te erozo mériter photo lobaka single nga titre nango hypopsisme il a dit hypopsisme blana hypopsisme il a dit hypopsisme hypopsisme c'est pourquoi on dit hypopsisme et ça pareil na kimbangisme hein comprendre judaïsme christianisme nenge hypopsisme ezali vous comprenez il y a doctrine mobimba papa il a dit chapeau là il a dit bokala na TV le café blouson $22,000 mais l'autre là t'as grâce à hypopsisme parce que nous sommes des hypopsistes vous comprenez hypopsisme zobima single il y a 3 chansons na générique en siko ta générique momba babwa dans animation bandeliti suka fallait comprendre il est champion du monde fallait décaper champion du monde sokezala ki na armée mais tokatela kaye sali fali yo losa komarabi yo show pocha tembe na fali foba bengo na Grammy Award dîner na prince à Monaco oyemba pe na Arkeli ouais comment ça d'ailleurs hommage na maza champion du monde osa nini bana na botama na tsala mona Congo te na compétition mondiale celle congolais na mona o alia pona ma des pour mettre games alia pona ma des souté o alia ndunda comprendre ayenga na bandal abunda compétition mondiale ayembina mutapesa Michael Jackson ko fali li cap champion du monde na pesi de ya Junior Lia Kimbote place azali masalanga Billy Sente abeta taka beta kota champion du monde ba masa tout bobeta pas champion du monde na pesi bino mbote donc place bozali ba ke blana moko ya solo ko na générique on en attendait oh maintenant là taka bord en rouge to là na école bord en rouge pour la kola te pembe to wana za champion du monde na là ta bord en rouge ngape bien pe na nga vie ko tena ba bunda ne na ba ngape ko tena vous comprenez 2 millions de vies coup de chapeau champion du monde Babi Blanc si tu as déjà mon beau numéro et ça la moi bien
Sur le contacter Blana, plus 243 89 130 30 59. Plus 243 89 130 30 59. Docteur Jeff Lete ta place aux alliés. Moti ya Rosaranate, Blana Bino yo. Soki na lobi mabe, bolimbi sangai. Oza na posa conseiller nga, région nga na WhatsApp, na solo na mutu tout bien. Ata ko finga na yo kokara. Pour na sa ko finga, ta linga ko so na mbanda na mingi. Pour faire belo babongo lingo so na mbanda no mingi. Po ba défaut na yo lungwa. Tala sukebele, na kamabe pour na sukebele, c'est fona ke kata. Oh comprendre. Donc so linga mingi ba finga biso. Tala. Ouais, le kawela na blala la fesi ya ga baliga ga mingi. Mère na Elisabeth Mambutali si batatu, na oloba kutu te moninga tressier kana yo monika ne maboko tikali bi Niclette Moyonda, la baronne babi moi moi kitoko ya pembe la première dame de la Belgique, balobi Patricia Mamangoli la baronne, un vrai chéri Christina Mafulu. Ven na ngai goshishin tu babi Nzambe, Nzambe na Italie, mobali ambinga, mokonza bana kaluka nyonso, mère na nga Mireille Momene babi Christina Mafulu la belle. Ah, babi blana zolela. Blana pardon vraiment, babi Gabi Wabelo. Kojak Congo na Canada, place à Limbote Belé, Clara de Londres, Mbote Belé mère. Babi mère na Gabi Wabelo, do babi ngana boka so belete na boyeka deb balobi la raté donc yo ebi Joelano derrière la caméra, bato nyonso bolinganga Jonathan Kalimana ba opé bolinganga te nga linga ka bino. Ba mama e taga